Nos enfants sont en train de faire la même chose que les enfants des autres. Seulement, il y a biso, parce que le système, ils allaient qu'au target, il y a biso. Il y a un système, ils allaient qu'au zoé, il y a biso, bah, on a prison. C'est comme si il y a biso, baza, comme on en a un peu plus mingi, qu'il y a biso, de baza, na kati ya mabe, ko le kabana batoninga. Ok? Donc, c'est un peu ça. Lorsque nous venons parler de notre, jeunesse, il y a biso, ba congolais, il y a biso, ba africain, ni délinquance, ils allaient mingi. Tobo, ça n'a nani, parti, wanate, ko la kisake. Oui, délinquance eza partout, mais oya bana mususu na kati ya ba foolish years na bango wana, ça veut dire que na tango bazosala bazosala ba folie na bango, et ce qui est normal. Jeunesse nyonso lekaka na kati ya folie, OK? Tango bana baninga bazosala ba folie na bango, bango bazalaka na guidance, bazalaka pe na couverture. Ba oya biso baza na guidance te, baza pe na couverture te. Vous voyez, c'est pourquoi que oya biso ba mona na toujours mabe ko lekaka baninga. Mais na ngai na lo baboy. Nalandaka moko ba vidéo batou différentes personnes font des vidéos sur la jeunesse et mingi pe nalandaka pe bato église bato mingi na mona kana ba église soki bokomi na bato ya alléluia kembo na Yesu bokomi ba témoignage mingi na yokaka ezalaka mingi basé sur boza koloba ba témoignage na bino ya bo jeune tango zalaka jeune tu t'es mal comporté, tu as mal marché, otambolaki mabe, ozalaki na kati ya babar, ozalaka koyemba banzembo ya bomoto, ozalaka kosala boye. Nalandaki lobi témoignage ya sœur moko boza koloba bi ya koma pasteur alobi ke o ye azalaka kobima na babar, azalaka kobina, azalaka kosala boye na boye, mais nzambe alongole na kati ya biloko wana ezalaki difficile pona kolongole na biloko wana po nzambe aya kokomisa ye lelo pasteur nengazali. Ah bon? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à comprendre que étape na étape pe zalaka vie ezalaka na étape na yango? Oui, vie ezalaka na étape na yango. Ce n'est pas parce que yo ozwaki peut-être au moins mutu na vie azan expérience na ye, et c'est ton expérience qui fait que qui tu es ou bien qui tu deviendras. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas désorienter les gens en leur disant que oh, via boîte, via kokende boye, via boye zalaka mabe, nganeta unakendaka kuna na moni ke zalaki mabe, yangwana na yaki sikoyo, na komi kosale la nzambe, mais tu as été là-bas. Tu as été là-bas parce que tu devais passer par là pour comprendre ce que tu as compris aujourd'hui. Hein? Non, arrêtons un peu avec cette malhonnêteté. Hein? Vie et expérience. Chacun doit passer une expérience. Vous ne pouvez pas priver la jeunesse de passer des expériences, de passer leurs propres expériences, en croyant que vous avez les interdire de faire certaines choses que vous avez fait. Non. Botika bango pe bakende kozwa expérience, à partir expérience wanande akozwa sagesse, wisdom. Vous pensez la sagesse vient d'où? La sagesse vient de la connaissance. Connaissance est où takanakati ya savoir. Connaissance, savoir, sagesse est où takanakati ya nini? Nakati ya ba expérience. Vous pensez comment est-ce que quelqu'un sera sage s'il n'a pas passé dans des expériences? Il faut passer nakati ya ba expérience ya yomoko ya vie. Yango nga masa on apesa kananga ba jeune te conseil na kopesa ba jeune na okiko pesa conseil ko guide yo na sens que soko yo ko mona ngo tuninga binanga vraiment da masawa ta l'expérience oyo ta na ozo passer moment oyo na ko expliquer d'abord que ezali expérience na yo, c'est à partir de cette expérience que tu dois apprendre, cette expérience doit t'apprendre quelque chose, OK? Oui, na kopesa que eza expérience na yo. Et je ne peux pas t'interdire de vivre ton expérience. Tu dois avoir cette expérience parce que vous en avez besoin de vie. Expérience, on a des éco-shape yo, la kisa yo moko par l'expérience. Parce que lorsqu'on passe par l'expérience, si ce n'était pas une bonne expérience, on ne peut plus retourner là-bas parce qu'on a déjà passé par cette expérience. Mais si on a bandi ko opprimé yo, le ka expérience, on a bandi ko bang sa yo, ko sala boyete, ndenge nini ko eba ke place wana ezalaka ningi wana. Mais il faut les kawana yomoko comprendre pour yeba ke nakozonga lisuanate. Ça j'avais déjà fait. Ça veut dire que je ne peux plus aller là-bas. Regarde mon frère Chamamba qui est en train de me dire ici que nazana nos jeunes. Oui, c'est bien. Il y a moi na ibisi bino ke au moins expérience tana expérience nango. Je suis encore jeune, je peux aller en boîte aujourd'hui. Boyebi ke na ba maman mususu ya ba âge nanga boye. Ba komi déjà ba maman ba tantine. Bazana bana na ndako po ba mususu pe ba botaka avant. Bato musu ya ba âge nanga bazana bana ya ba 23 ans.
Bazana bana ba 22 ans. Sikoyo yo mama tango botaki peut-être olekaki ba étape te ya kokende bar. Obotaki avant. Sikoyo komi na ba âge nanga âge oyo batu sikoyo bafandaka na ndako oza ko relax, okomi kotala ba activité mususu ndenge nini ko s'impliquer sikoyo na kati ya kozala productif na kati ya société. Comment aider certaines choses, ba cause ya société. Ça veut dire koluka sikoyo but. Sikoyo ba mama wana tellement ba lekaka bo jeunesse te ya kokende bar, ba koma kozonga bar lelo. Oui, ba koma kozonga bar. Bokomona ba mama ya mikolo ya ba 45 50 baza kokende kolukaka banganda lelo. Pourquoi parce que ba lekaki étape moko ya vie ba franchisa ki étape moko ya vie. Ils ne sont pas passés par là. Lelo komona ba para mususu bakomi ko bundela ba bar na bana na bango bana ba papa bakoma komituna ona okende bar wana te bana nga bakomi na ba âge wana. Moi je vais vous dire quelque chose. J'ai passé une expérience dans ma vie. Toza okende na bar tant que toza ba jeune. To okende bar. Ba boîte de nuit. Ah, souka. Biso to bandoke ne ba boîte. Bon monela nga boete. Nga nazalaka mute ba fête. Oui. Sikoyo, masa na biso moko boeto bandoke na ye. Tozaka groupe, parce que tant nous, lorsque nous on sortait, c'est aujourd'hui là que je parle aux jeunes. Si nazo sola na jeune makambi ya kobima, na yesa ba jeune toujours. Soyez des responsables. Vous pouvez sortir, ok? Yango il faut topesa bango guide, bango topesa bango guidance. Lorsque vous sortez, soyez les responsables pour les uns et les autres, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes dehors. Et lorsque vous sortez, il y a des gens qui sortent parce que, surtout des hommes, hein? Et mais oui, aujourd'hui même il y a des femmes. Parce qu'aujourd'hui il y a même des femmes qui vont dans les bars, à quel bar il y a des femmes comme ça aujourd'hui. Même aussi avant il y en avait. Mais il y a aussi des hommes qui vont dans les boîtes pour prendre avantage des filles. Okende wana monifi ya kitoko abandiko melisa yo olangwe ale alokoti wana na bar amemio na ndaku na yake kolala yo okie komemaka bazemi ya batu ya babar oyeba kite bakene komemisa yo zemi mukolonini et tout ça ça c'est notre histoire. Je vais vous dire l'histoire nana masolo talebele. Sikoyo lorsque nous on sortait en gang, tozaki organisé, tozaki le quoi mafia, lorsque nous on était jeunes là on sortait ensemble, tozaki le quoi la gang, donc mafia organisée. On sortait pas moins de 5. Tozala 5 6 7. 7 filles, 5 6 7. Dans dozo bima wana toyebi ba masa na biso nyoso baye to parquer voiture moko place moko biso nyoso to koti na voiture moko ale tokei toyebi chauffeur nde nani to bando pesa na batour toyebi ke weekend oyo chauffeur masawa yo masalo ko za chauffeur okomela te parce que yondo ko tambusa biso ko kende na kozonga donc yondo responsable ya baninga nyoso. Donc lorsque je suis en charge na biki na komema 6 5 filles 7 filles, je sais que nga na za sentinelle na bango biso tozaki organiser to nga na bike nga na sentinelle bango bako mela bako enjoy donc bako kolangwa nga nde na ko se charger tango kozonga bango nyoso il faut bazonga c'était comme ça que nous on sortait. Et puis lorsqu'on sortait comme ça on savait tozaki bien calculé to bi que si on est 5 6 7 filles ba fille ndenge na ndenge ya mikuse ya milai ya mwindu ya pembe tozali donc nakati na biso wana ndenge tozali wana tokozwa na biso victime na biso moko boye akoimona kaka ba fille ebele alangwe ayebita loba na nani ou bien akozwa kaka moko na biso koloba na wana. Donc ça veut dire que soko ye kolobisa biso tozana masala soko na sa papa yo lobi pe mingi kenena nukotika nanu carte na yo kuna comme ça to banana komela omona mobali aki atiki carte kuna na boîte na akekotika carte kuna na babenga onini na bar atiki open card bokende komela ndenge bolingi yoka biso to bandoko yana ba boîte to yana boîte do to ki préparer to yebi ke to na mbongo na biso mais to yebi ke to ye wana to ko dépenser te oui to sali calcul nyonso to yebi ke ndenge to za 5 6 moko na bango akokoya kaka na motambo awa akoya ko somba ba masanga biso nyonso donc tozo ko mela toza ko lia toza ko enjoy donc tozo ko takaka na ba boîte ko to bandoko takaka ba ofele. Oka totikaki omona mutazo sa promotion ya boîte aisi soko totika natikaki kombo na bino na porte toko yabo etopeska kombo na porte ale bakoti sibiso bongo nde biso tozako kende siko tanga ko kende siko ndaku ngai mutu o azaki responsable ya kozongisa baninga siko ifo bana ko collectionner baninga nyonsoti yo yaka tokende oyoka mobali azaki kofana nana azako kosa ye wana non est-ce que toki ko kende place mususu tokende ko sola bokende place mususu nengeni tokutana kia westo yeba ni wapi tokende ko sola wapi
next weekend soko lingi kosolola next weekend tokozonga awa comme ça tokoya kosololela awa ok allez wana na ramasser bato nanga kotsa na motuka allez biso stokei c'est comme ça nous on sortait tozaki basi fille na jeunesse na biso tozaki fille tozaki okende loyenge mais personne n'a pris avantage de nous hein non les gens n'ont pas pris avantage de nous. Nous ne étions pas ces genre de filles oyo bakuti bino na bar balokoti bino kaka wana bamemi bino na manda kwa batu non tozao kende gang ndenge tokendaki ndenge tokozonga organisé bien organisé donc bref wana na zako ba soki ba fille babengi nga bapesa basenga nga ba conseil nde na yebisaka bango na bisaka toujours abike soko kende out zala sûr que tu es avec des autres ok parce que la vie là-bas dehors c'est dangereux Bokei kuna ozana baninga oyebi que vous êtes les responsables pour les uns et les autres. Tu ne peux pas sortir avec les amis ba masana yo oyebi te nzela nini bakenda qui après parce que lelo ne makamto ko mona ba jeune. Les jeunes aujourd'hui vous sortez avec vos amis. Certains rentrent, certains ne rentrent pas. Où sont vos amis? Oto yebi te bakenda kina batu moko boy. Comment est-ce que vous pouvez sortir avec les gens? Donc ramasser bango kana babar, ba memi mabimango ba enlever bango boyebi ska bakenda kite. On a connu une fille comme ça, on n'a pas connu la fille personnellement, mais on a connu une fille qui la connaissait. On avait une copine éthiopienne. Master na ye ba memi saka yezemi na bar, alangwe ba memi si bar na muto ayebite nkoni. Muto ramasse na bar a memi ye na ndaku ake ko memi sa yezemi. A se retrouver après déjà événement wana azana zemi ya muto ayebite. Yena ba masa na yosko parmi ba masa na nga Ethiopienne ba koma ka kotambola kana disi kotambusa ka kotala ka batala soki ba ko reconnaître mwata ndako parce que azaki na moi image ya flou et ça peut-être ba memaki tellement que azaki akolanga vous vous rendez compte ba komi kotambusa na disi ba kende kotala soki ko reconnaître ata ndako et sika nini ba memaki kono memisa yezeni ti aye ko bota mwana atikala ka koyeba teska nini ba memaka ko memisa yezeni vous vous rendez compte. Moi na tita ngako kisi 2 ans kaka nenge ba masa na mo balbaka albaka na kadisi je me rappelle ba memi mo mususu ba memi kaka boy ba keibwe ba toke na porte moko alobi ba mona kaka mobali wana wazaka na bar ye wana ya mundele mobali ngoko je crois que mobali ngonde be bizaleli na ye ya komemaka batu ko ramasser batu na babar komemaka bango ko lala ka ba wana ndaku na ye mundele wana ne se souvenait même plus de cette fille. Oh, toi, tu es qui? Oh oui, il y a 2 ans, tu m'avais amené ici. Tu m'avais pris en boîte, tu te souviens? Le monsieur dit, je ne me souviens pas. Oh non, na zemi na yo. Monsieur Lobing, oza na zemi na ngandenge nini? Qui fait proof que eza yangai? Ba mema ye na police ti bakenda ko sala DNA, nde ko bima pena ke za mwana tata wana. Mais vous vous rendez maintenant compte? Donc, ok, na bar, olangwe, ba ramasser na bar, bake ko memisa yo zemi, oyebi mukolo zemi te, oyebi même pas ndaku nini ba memaki yo na kati papa kende ko memisa yo zemi. Wana siko ezali nini lack of guidance. Kozanga koyeba, kozanga ko guider ba jeune. Bref, wana nyo sezaki bref, ok? Mais lelo, na bande ko lobela boy. Vous savez, vie vie mutu na mutu azana experience na ye na bande ko lobela pona ba makambo na yo kaka batu baza ko loba babio no ngana sala ka ba vie ya boîte ngana sala ka boye et tout et puis na ko mona que non je dois aller maintenant travailler pour Dieu et tout mais chacun de nous doit avoir ses expériences. Oui, chacun de nous doit avoir ses expériences. Si on n'a pas des expériences, toi ça ni na monde. Si on n'a pas des expériences, on n'a pas cette opportunité d'avoir des expériences. Toi qui ça l'année dans le monde. Toi qui ça le côté. Donc chacun doit accepter que surtout ma parents chacun de nous doit accepter que la jeunesse, les jeunes doivent avoir leurs propres expériences. Nakata ba expérience on a vie ndeba ko apprendre, n'est-ce pas? Seulement yo comme responsable ou bien yo adulte ozali pembeni na bango il faut ko pesa bango guidance line ça veut dire ko yebisa bango ketala eza boye nzela one ezalaka boye donc watch out here watch out there c'est tout et laissez-les aller faire leurs propres expériences. On ne peut pas toujours commencer ya ko banda ko bangisa ka batu. Ah non, ko sala boete, ko kende barete et tout. Yo kali solo. Muninga nga moto bandoke na e bar, to bandoke na boîte. Donc tozaki ba jeune.
Cette fille-là, on est parti en boîte une fois. Et tant que tu as jeune, tu as boîte. Tant que tu as boîte, on a quand tu as tu as binati, tu as enjoy, tu as enjoy, tu as enjoy. Tu as na tante, tu as na responsabilité, tu as enjoy. Tu as si na bar boy na ba muninga na boy. Ah le DJ abandi kuna. Also tu as tu koti kaka boy namba la moko dance floor. DJ azakuna azako beta boy masa na biso wana donc yoka dance azako kata penda dance yo penda ko kaya ba reggae wana siko azako shake booty. Mama, côté azako shake booty boy. Nzoka de mutu azaki déjà na bar pe papa na ye pa yaki bar. Même bar. Eh? Siko biso siko oye baba nenge zalaka mulili. Siko muninga na biso moka kendoko luka drink kuna amoni papa moko boy azotala kaka na kata mulili. Muninga biso tanga fixe tata wana misu amoni keza tata ya masa na biso azako bina kuna na dance floor azako shake booty. Siko ce qui est grave, azu siko côté booty côté ya ba derrière. Ndesko apesi côté papa ne azalaki siko azako shake booty. Oui. Papa ne azana kata bar. Siko masa na biso aye no kina ba drink. Ayesi abina papa na yo azaliao. Papa na nga azaliao. Mama tokanga bisaka biso nyonso tokima bar wana. Tokanga bisaka biso nyonso tokangi bisaka tokimi bar. Donc na guya bar wana kutesili. Tokomi libanda ba masa musuba komolo babi atoke na bar to the next door. Toke de bar mususu. Yoka ba mususu guya bar esili masa na biso tellement zaki dégoûté na cause elle avait aussi tellement peur parce que ça c'était son papa. Elle vivait encore dans la maison de son papa parce que biso tozaki na biso ba célibataire tofa na ba master na appartement mususu na ba master mais elle vivait enfin avec son papa. Siko tellement dégoût wana ya kozonga lisusu na bar masa na biso azaki paniqué parce qu'elle doit retourner à la maison faire face à son père. Elle ne savait même pas que papa n'est pas que nakaba bar. Tu vois mama totika bar mukolana tokima ka bar to ba mama sabsu bandi ko neko si ono to kene place mususu biso do tete et c'est baby déjà soirée c'est baby ndenge to yaki ka biso nyoso tozonga kana bandako tozonga ndako. C'était pour vous dire quoi batu mususu. Il y a des gens il y a des parents qui aiment se faire balingaka conduire parenting na bango style na bango ya parenting. C'est comme si ce sont des parents saints modèles qui ont tombé du ciel. Ils ne veulent même pas partager leurs propres expériences avec leurs enfants, ok? Même des expériences yamabe. Et ça, expérience yamabe. Vous devez partager ces expériences avec vos enfants. Lorsque j'étais jeune, je faisais ceci, tu sais, parce que moi na yo soka yebite ke yo pozalaka mutu normal quoi batu nyonso. C'est pourquoi bana mingi bakenda osala ba erreur. Pourquoi parce que cet enfant n'a pas une personne avec qui se confier. Oh yebi ke mon parent va comprendre quand même parce que lui aussi à un certain temps, il est pas alaka jeune, il est pas le cas peut-être ba situation yangai, n'est-ce pas? Si ko papa mingi bo misala ka ba santu mbala misatu. Vous vous rendez compte masa ngana ayebi même pas que papa na kenda ka boîte. Si ko papa na yeso ka ba asaki muto okende boîte. Il fallait que sa jaba na naike ngana kenda ka moko yo karumba, place moko boye parce que elle était pe bana na ba yeba ke biso pe to ko ba jeune, so to nto kende place ba rumba, to ko kende place boye parce que papa na so kenda ka kuna. Arrêtez d'être des hypocrites. Il y a beaucoup de parents qui sont des hypocrites qui veulent faire croire à leurs enfants que yeb amelaka bangite, ye abkendaka barete, ye ayebaka mibalite, ye ayebaka lokomokote. Mais comment est-ce que vous allez donner des conseils à vos enfants lorsqu'il s'agit de ce genre de choses? Comment? Parce qu'on peut seulement donner des conseils avec ce qu'on a eu comme expérience. Okopesa conseil ndenge nini soki mwana na yo aye koyebisa yo ke ba camarade ne baza ko tenter na bangi ou bien si abandi déjà komela bangi yo ko guider ndenge nini parce que yo misali mama mosantu mbala misatu papa mosantu mbala misatu oko guider ye ndenge nini. Comment est-ce que tu vas lui faire sortir de ces genres de problèmes ou bien puis après chawa azali ko subir oko faire comprendre ndenge nini batu ya église soki boke église bobalusi mitema soki bobongoli mitema bouti kuna bozalaki kobina mikolo nyonso kuna na babar bobandi o nasalelaka satana sikoyo na comprendre qu'il faut nasalela nzambe. Non, tu n'as pas travaillé pour Satan, c'était ton âge, ton époque. C'est normal de faire ça, c'est la jeunesse. Nous avons tous passé par là, par cet âge, il y a kolinga ko yeba, ko découvrir, kolinga ko sal, ko kende ko bina, kolinga ko séduire ba copain,
Nous allons tous passer par là. Oh, non, kokende makambo ya babar, wana teza makambo ya babutu, makambo ya butu et tout. Nga moko pe nakendaka kuna na salaka Satan. Non, tu n'as pas travaillé pour Satan. Pourquoi est-ce que vous voulez relater toutes les choses avec Satan? Donc, biso lo kwatang to bando kende bar bongo, to lembi sikoyo, parce que nous avons déjà fait cette étape. To leki déjà étape wana sikoyo, to komi une étape mususu ya vie. Donc, biso to bando c'est la Satan. Non? Bando c'est la Satan, te na bando c'est la âge na ngai. Je faisais, nazai ko sale la âge. Oui, c'est la âge. Lorsqu'on a 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, on fait ce que les autres font pour, à cet âge-là. Tobando kende baba. Encore on a peine abusé. Oh non, moi j'avais abusé. Biso tobando ko luka déjà barbecue à partir de mercredi. Biso tobando luka mercredi déjà. Tozo luka déjà barbecue eza wapi. Na nazo sala house party tozo kende kuna na banda kwa mike muwe ka ba masa ka ba o créer ka ba fête na ba appartement. To kei kuna. Nazaka na click na nga moko boy. So itoki fête toza na Washington, fête toki ka fête Boston. Mata avion Boston toza kuna weekend. Caroline du Nord to mata bato wa biso na banzela ba Caroline du Nord na babutu boy ba mituka ekufeli biso na banzela. Mais oui, il faut passer sa jeunesse na yo il faut ko assumer yango. Il faut passer son temps à jeunesse. Bakokosa ko sabino na ba église balingite ba ole ki Satan na bino ba jeunesse bo bake ko kotsa bino ba responsabilité ko yembela ka haleluya bakoti bino na mabala noki mais stan boza na kati ya ba mabala bokomi ba papa mikolo ya 40 50 60 bokomi ko kende ko bundela susu babar na ba parce que vous allez vous retrouver que ce n'était pas ça et qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans vos vies. Vous allez encore vous retrouver dans les bars avec vos enfants donc vous avez déjà fait. Vous ne voyez pas que c'est waneza biente. Laissez la jeunesse faire son temps. Botika ba jeune basa la vie na bango na tangu na bango na makambo bazali ko comprendre et même ils vont en prendre par leurs propres expériences. Vous n'avez pas à juger tout le temps la jeunesse. Yango mona ngana kana ngo juger jeunesse c'était. Ponga moko na zalaka wana zaka championne na jeune na makambo ba jeunesse. J'étais championne. Faites ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes jeune. Lorsque vous serez aussi ici makambwana ki jeunesse wana, aussi ici ba barbecue, aussi ici ba boîte, aussi ici ba fête, aussi ici biloko wana nyonso, wana nde siko ke na étape mususu ke ko zo ba engagement mususu. Et puis okobanda ko regretter makambwana te parce que tu as déjà été là. Tu as fait cette expérience et tu as fait ta part, tu n'as plus besoin ya kobanda ko lobakeo. Bana balali ngape na nazana nu jeune, ngape il faut na bima, na botaka avant, ngape il faut na bima. Okomi ko bima, otiki bana nandaku, bana balali, il faut bala muka 6h du matin, 7h du matin, yonde maman de ro no zokota. Ngape nazana nu jeune, ngape nazana nu jeune. Vous voyez? Moi je n'aime pas lorsque les gens veulent dérouter la jeunesse. Laissez la jeunesse tranquille. OK? Boti kape ko critique ba jeunesse parce que na moni pe batu mususu na mona na bandola na ba émission mususu pe awa na yoki il paraît ba prof Yombi a eu des attaques à cause de son fils et tout ça. Mais ce sont les jeunes. Qu'est-ce que vous croyez? Les jeunes vont faire quoi? Les jeunes ba melaka bangi. Nani ngwazo ko choquer que ba jeune ba melaka bangi? Qui est ces parents là ko fanda boyebi que ba jeune aibite que ba jeune ba melaka bangi? Ba melaka bangi. Est-ce que cela veut dire que ba comme ba irresponsable toute leur vie? Non. Bana midele ba melaka babangi wa tous les jours. Ba jeune biso ba melaka na ba bangi, ba jeune ba melaka bangi, bangi koma na ngwelo ko moko eza na ngwelo ko moko te ya je ne sais pas bozo ko mona onenge nini. Non. Ba jeune ba melaka babangi, ba melaka ba masanga. Ce qui est sûr est que seulement il faut faire comprendre à cette jeunesse. Vous là, boza lokola baninga na bino ya mindeleti. Parce que bino soki bomeli bangi. Vous êtes plus exposé na système ya mundele, ce mundele kangiyo, ba kotia kombo na ona kata système likolo ya bangi ya pamba. Tandis que mundele, bana mindele ba melaka na bangi ya mikolo nyonso, système e kangaka bango te, ata sofutu ba ye ko kangaye, ba kotia kombo na ko kota na système te. C'est tout ce qu'il faut faire expliquer à la jeunesse. Vous savez, notre jeunesse ici, surtout ba jeune ba congolais, baza na problème belé. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Nous, c'est bon de critiquer la jeunesse. Mais cette jeunesse, elle est en train de passer des temps difficiles. Et surtout, avoir des parents qui sont des immigrants. Parce que moni bana oboya kana bangwa obebo le saka awa. Vous oubliez souvent que bana wana bazo kokola na kati ya mentalité système ya awa. Les enfants là comprennent les choses ici. Nenge baninga na bango nyoso bazali ko comprendre yango na kati ya ba société oyo.
Mais en même temps, excusez-moi, les enfants là viennent à la maison, ils doivent faire face à leurs parents africains. Leurs parents africains des hypocrites qui ne prêchent pas par la vérité. Ok? Et par la vérité, parce que la plupart des gens, ça quand même pas nabino qui bino pe boleka dans expérience mabe. Vous voulez faire semblant, c'est comme si tout était rose chez vous, vous êtes tombé du ciel. Ok? Biloko nyonso ya poto ezalaka mabe, eza biloko ya satana et tout et tout. Donc vos enfants là, ils vont dehors, ils sont exposés tellement à beaucoup de choses. Lorsqu'ils reviennent à la maison, ba parents na bango bazali nakati ya 4 murs, bazana 4 walls. D'abord les enfants là ont des difficultés de gérer et les dehors et leurs parents parce qu'il y a trop de confusion. Oui, bazana des difficultés à gérer déjà, gérer ndaku. Confusion ya éducation ya parents na bango na éducation ya oyo bazoko zwa libanda. Vous voyez? Donc bana na kata ba confusion na bakoma kaboye aza attirer aza mutu likolo moko za kote likolo mususu za libanda. Parce que parent pe alingite ko s'ouvrir ayeba makamuni le kaka kote wana mususu po ayeba ndenge ya ko guider mwana na ye. Parent alingi ko yeba éducation na mususu te. Ya yebi kaka oyo Afrique. Mais ko tamu yoba no sa mwana mi konyo éducation Afrique. Mwana na za okola na kata Afrique te. Oza ko sala référence na nini? Nous, en Afrique, on faisait comme ça. Nous, lorsqu'on était en Afrique, on a grandi comme ça. Mais cet enfant-là, il n'est pas né en Afrique. Il ne grandit pas en Afrique. Yo, ozo kopesa conseil Afrique selon quoi il y a à comprendre. Tandis que yonde moboti soki yonde il faut pesa éducation. Il faut pesa éducation selon ma base d'abord. Ma base générale. Il y a éducation générale. Il faut pas oluka oyeba makamunini oyo ba culture mususu esika bofandi nakata ba société wana éducation za ndenge nini kuna po oyeba ko guider mwana yo mais yo tango lingite olingi oyeba makambo ebi makana mamondo na mususu te. Voilà comme ça nos enfants ils veulent aussi être cool parce que ba masala ba batumbola bango ba bio ba uti ba famille na ba uti ba Afrique ba famille baza cool te, ils sont pas cool. Hein? Et pour être cool, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que zala lokola baninga boy pression les zala ndenge nini. Vous savez ngana zo ba pression ebele na viti na bomokolo. J'ai compris comment est-ce que parfois les enfants peuvent se faire acheter facilement na kata ba pression baninga. Nazaraka kaka na bomokolo boy, il y a même pas 2 ans passés. Nazana baninga na ngamususu bo ba invita na dîner anniversaire ya muninga ya mwasi. Mais mingi ezaki groupe ya ba Taïwanais ba fio na ba Thaïlandais so ba Thaïlandais na ba msusu ba Brésilienne. Tokei kuna. Tanto komi kuna tolie to silisi decline. Nana ngazo kobenga ngasi komande. Tolie to silisi na moni batu ba komi ko loba na kata mamatoi. Je vous dis il y a même pas 2 ans. Ba loba na matoi. Ah oui, pour partager ngo sikoyo, pour partager. Non, on a pas partager kaka. Na ota ba partager ba cookies. Ba cookies alo kwa ba cookies ba benga oni na français. Cookies ezali ba biscuit moko boy. Tu vois? Ba bola biscuit. Ngabe bazu ba biscuit moko ezaki 5 boy na kata sachet ba pesinga. Ngabe na zu biscuit na fin disco na mituna na mutema ngala bia. Qu'est-ce qui est so spécial de ces biscuits oh? Na fin d'akabo moninga mususu boto wazaki neko fa na pembe na ye. Je pense qu'elle a compris que moi je n'avais pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, bomba biscuit na yo wana. Et puis, soko lingi peut-être te. Parce que na moni ba mususu ba pesi bango ba 3 biscuits. Nga ba pesi nga 5. Oh, moninga na singa, soko lingi nyonso te oko pesa nga ta moko Nga bi, nga de toute façon na liaka pena ba biscuit te. Soko lingi ba biscuit yango zwa. Abi, mais eza ba biscuit spécial. Nga bi biscuit spécial. Ça veut dire quoi biscuit spécial? Abi nanga non, ba biscuit oyo balamba kango na weed, balamba kango na diamba. Nga bi, bon. Je vous dis il y a même pas 2 ans passés. Biscuit balamba kango na diamba. Nga bi biscuit balamba kango na diamba. Abi oui. Desko a signalé baninga bi masa ebi ba cookies oyo te. Siko baninga na babi yo ebi cookies ote. Biso bano kanza yo yebi parce que yango kutu topesi yo 5. Donc baninga ba pesi bango 2 3 nga ba pesi nga 5. Ngana bina non ngana sala ka diamba te na mela ka diamba te na lia ka biscuit ya diamba te omeka eza mabete eza kaka lokolo meli 20 e ko sala okaka lokolo muta meli 20 mais eza pena mabete ko langwa te eza makabia widi te eza kaka biscuit. Mama pression na table
zwa kaka me kaka et tout ngana songo ok nako zwa nabi ngana ntikala komela jamais weed nako zwango nako no meka na ndako parce que so na lango le kwa bobieza kwa 20 soki na lango et comme ça na la lambala moko nazwi ba biscuit na tie na kati ya saki nanga ya nazonga na biscuit na ndako na deposer ngwana na luka mutu ako amelaka weed na pesa ye biscuit ya weed mama mais tous les minutes soki nakuta ina ba fi wana bien moko na bango osio mekaki déjà ba biscuit wana osio mekaki déjà ba biscuit wana zaki nengeni na bila de toute façon j'ai oublié je n'ai pas encore essayé try man try meka yango comment est-ce qu'on meki na noter et je vous dis ngana za mutu mukolo je sais comment quand même manipuler moi bato bazoko yelanga moi benga nini ba influence wana. Mais je me suis dit, mais c'est difficile pour les jeunes, hein, parce que déjà, déjà mukolo boy. Ba oya ma mikolo bazoko linga ko influencer nga mutu mukolo boy. Chaque jour soki na moni bango comme si j'ai ya ba cookies wana. Osio meki cookies wana. Osio meki cookies wana ça bien. Mais kayango et tout. Et tout si vous voulez que na milliard cookies wana. Mais vous rendez compte maintenant si j'étais un peu jeune. Ok, jeune aussi, un peu perdu, sans avoir mon identité à moi-même. Même jeune dans l'école, par exemple. Ou bien un jeune qui veut aussi avoir des amis, bandi mayon, nakatia groupe, wana ba camarade. Mais c'est comme ça, on commence. Pression. Ti, obandi kolia, obandi komela. Si vous soki oza jeune oyo déjà, oza tena batu oyo système déjà nandaku, oyo ko encourager yo. Le système ça veut dire famille na yo, ba parents na yo, oh kiko kene ko sola na bango li solaire makambi ya drogue. On m'a exposé à ça. On m'a donné ça. Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Je ne veux pas perdre mes amis. Je vais toujours être avec mes amis. Mais si je ne prends pas ça, groupe, nazali loser et tout. C'est comme ça qu'il va y avoir ça. Si on mérite au lieu de drogue et tout, on comme loser, n'est-ce pas? Si on yo prétendra que yo makambuana ti. Oyebi drogue te, otikala jamais comme la weed, otikala jamais comme la bato la weed. Si on guide moi na yo ndenge nini? Ton enfant va aller donner à ces pressions qui est dehors. Ako banane comme la ba weed, à continuer à peka kanakati ba weed ndenge wana, n'est-ce pas? Donc, mes chers amis, c'était quoi vraiment ce que j'allais dire aujourd'hui? Arrêtons un peu d'être des hypocrites, ok? Ce qui tozana ba jeune pembeni na biso, il faut qu'on yebisaka bango vérité ya vie, ok? Nous n'allons pas leur interdire de vivre leurs propres expériences. Il faut pas les expériences na bango moko. C'est parce que c'est l'expérience qui donne la sagesse et l'expérience qui donne l'intelligence. Ok? Ils doivent passer par leurs propres expériences. Ils doivent découvrir. Ils doivent apprendre par leurs propres expériences. Boki jamais ko stopper bango na makambia kubana kubangi sa bango eza makambia satana oh tika boye o sale la Yesu o sale la Nzambe oh me dit mais bakoma bizengi La jeunesse a seulement besoin que topé ça y est orientation. Nous devons seulement orienter cette jeunesse. Oui, c'est votre temps, à partir de Ajo, c'est le temps d'être foolishness. Bon, que ne ça la vie nabino, mais moi mes petites cousines, bah ça la vie na bango. Soki bakoye na likambu ba bazana besoin de likambu babenganga, dama sawa, tala boy na boy, tokendaki boy zalaki boy na boy. Wana napesi bango moi guidelines line mais na kopesa bango teke bosala kali susu boyete botika ba camarade wana sala boye banda ko banga boy ko bangisa bango makamba mokili non elles doivent vivre leurs propres expériences expérience mususu na kolobela parce que ba congolais bolinga te to ba makambo belé bolinga te to ba makambo belé ba expérience mususu to kolobela awa ba expérience ya orientation sexuelle. OK? Vous savez, il y a des jeunes nakati ya jeunesse tant ba jeune baza kokola mingi zalaka lorsque je parle de la jeunesse je parle naloba ba teenager ça veut dire adolescent. Dans l'adolescence il y a beaucoup de confusion avec nos jeunes et spécialement aussi confusion sexuelle, orientation sexuelle. OK, il y a l'orientation sexuelle, il y a des jeunes tant baza kokola nakati po ba hormones zako yati ba hormones zako tinda ye nakati ba comportement sexuel. Tous les hormones là sont en train d'attaquer le corps de cet enfant. Nakati ba hormones antango zali kokola, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'âge là dans l'adolescence qui sont dans la confusion. Parce que ba sentiment akomi ko zo ba sentiment tellement belé akomi ko linga na ba fille na ba garçon. Il y en a beaucoup. Moi j'ai vu beaucoup des enfants ici qui ont dit correctement à leurs parents, moi j'aime les filles et les garçons.
Pourquoi? Parce que azali na kati ya étape oyo azali babengaka ngo sexual orientation. Na kati ya mutu na ye la sexualité s'oriente. Lorsque la sexualité s'oriente, l'enfant peut avoir les sentiments et des filles et des garçons. Si on Congolais, est-ce que nos enfants congolais ont cette opportunité ya koya kosolana ba parents na bango kozala ouvert koyebisa yeke ah maman naebite naza kolinga garçon moko boye mais nalinga ka pe fille moko boye? Est-ce que bana biso baza na courage wala ya koya kosola makambo na ba parents na bango? Il n'y en a pas. Mais tandis que la plupart de nous, nous sommes des hypocrites. Parce que, je dis toujours aux gens, je dis lorsque nous étions au Congo, nous avons vécu les histoires de Bakarine. Oui, nous avons vécu des histoires de Bakarine. Tous avons une école na Bakarine. Aux avons une école, aux avons Karine. Mais à l'époque, nous, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'est là, Ezaïki Kolobanine, n'est-ce pas? Oui, vous êtes tous ici, vous êtes nombreuses. Vous connaissez l'histoire, il y a Kozala Bakarine na école? Beaucoup de filles, nous avons eu des Karine. Ozana Karine, Ozana kamwa fimo ou une école à Lingarayo. Oyebi kana za Karine nanga. Soko zo mone pozo ozo sa ba soni. Yepe omona bwe Karine wana soka za ya mukolo, yo za kana première CO, ya za soki na troisième CO, deuxième CO, ayela kayo ba biki, ayela kayo ba kaye, ayela kayo mwa ba biloko moko soki ya moni pe omona mona école pe wala ba ta Karine na yo aye, Karine na yo aye. Ah, oui. Vous faites semblant, vous avez été dans cette confusion des sentiments. Beaucoup étaient dans cette confusion de sentiments. Même il y a des papas congolais qui m'ont dit, ils m'ont dit oui, même avec les hommes, parce que moi dans l'expérience Yabasi, parce que je suis une femme. Moi j'avais une Karine à l'école. Oui, j'avais une Karine à l'école. Je me souviens de l'école secondaire, j'étais en première secondaire. Nazaka na Karine. Fille moka wa misa la Karine nanga. Ayaka wana pesa hanga ba big moko azwanga boy soki comme era récréation azinga binanga yaka to fanda kotoyo bat nyos ba olekana ba masa Karine masa obe Karine. Tout le monde avait des Karines à l'école, tout le monde avait des Karines. À l'école là où j'étais, beaucoup de gens avaient des Karines. Et c'était comme si nous on connaissait que c'est ça du normal. Bas bazena bango na ba Karine na bango. Oui. Papa congolais mususu pa ebisa kanga ebisinga binanga masawa. Même nous, tant que les hommes naba mibali, biso pe tozalaka na système o babande ko benga ba mosex. Bando benga mosex. Oui. Bon, c'est quand on bino bokoli, boko ba mikolo, boko mina ban. Boko miko sala semblant lokola boyi makambo wana te. Boyi makambo wana te. Boyi makambo wana te. Soki mwana na yeko biso likambu, au nom de Jésus, tant que na église, ba kende ko sambelela ye. Pourquoi? Lorsque vous-même vous êtes des hypocrites, vous-même vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et là, vous allez orienter vos enfants comment? Vous allez orienter vos enfants comment? Vous n'allez pas les faire. Et ce qui va nous rester à faire, c'est seulement critiquer les gens et critiquer la jeunesse. Critiquer les gens et critiquer la jeunesse. Critiquer les gens, critiquer la jeunesse. Vous savez, beaucoup de gens même qui n'arrivent pas. Balobi ki nakati ya biso batu mwindu naibite nakati ya communauté congolaise. Nakati ya communauté noire. Beaucoup de jeunes commettent des suicides parce que ils ont tellement beaucoup de choses, ils ne savent pas à qui se donner, à se confier. Parce que yo tant oza jeune ozali ko traverser makambo belé oza confuse oza koyeba te mokili ngo ekendaka ndenge ni ezokende ndenge ni okende kuna mokili efi obo ozonga we bapara na we balingo yoka makambo wana te osani les enfants qui sont faibles ba kometaka suicide et ils se tuent bami bomi na bango ou bien mwana tellement confusion le qui est a préféré akende ko lanele ba master na ye atika yo parce que azomona ke yo kutu parents ozoko yele même confusion lisusu ko leka na ba oya baninga ne baza ko pesa. Oui. Et lorsque les parents africains pensent que baza ko kalsusu ko convaincre bana na bango te na ba masolon na bango ya ba église na ndenge ni il faut bazala, les parents là devient compliqué, ba ko maka méchant, balingi susu ko solana bana bango te, ba ko mi injuste na bana na bango et tout. Les enfants là, ils vont aller s'attacher avec leurs amis parce que moi là a besoin d'acceptance. Cet enfant a besoin de l'acceptance de ses parents. Et lorsque les parents ne veulent pas l'accepter, cet enfant va aller se chercher quelque part là où il sera accepté. Et là où il sera accepté où? Qu'on n'est pas maman, ça n'est pas gangster. Tant qu'on se faire accepter qu'on n'est pas gangster, ba master na yo kanisi wana biso to bandisi sukolela na kata ba communauté. Bana na biso boye délinquance ba yo kakate et tout. Bana biso bazana kata délinquance parce que guidance orientation exacte, il n'y a pas d'orientation. Donc, toi, tu vas critiquer la jeune.
Toi, tu as critiqué les jeunes. Laissez les jeunes faire leur vie. Bazan a besoin de guidance, bakoya ko tuna biso guidance. So ki batuni biso guidance, to pesi bango guidance. Tozan a besoin de ko dicter bango que ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Non. La vie ne doit pas être ce que toi tu penses ça doit être parce que yo peut-être le cas qui n'a pas expérience ya mabe et que tu veux maintenant freiner tout le monde à ça à sa expérience de la vie. Non, on ne peut pas. Parce que peut-être toi, tu as passé des mauvaises expériences. Ce n'est pas veut dire qu'il faut maintenant qu'on freine bâtiment sur base en expérience de la vie. Il faut donner les gens la chance d'avoir leurs propres expériences. C'est comme ça, Bandeko, c'est comme ça. Donc, courage à vous les parents qui ont des jeunes. Bozana ba jeunes na bandaku, bozana ba jeune homme na ba jeune femme. Courage à vous. Botika ba jeune wana basala ba vie na bango. Laissez ces jeunes-là faire leur vie. So moi na yo azoko bomate, abomite. Parce que so iba na bino ba bomi wana ndeto yaka koloba. Parce que si on tue là, c'est autre chose. Si on viole, ça c'est autre chose. Wana toko ya ko critiquer parce que mwana ataza mwana na yo ako violer muninga te. Mwana atazali mwana na yo akoki ko boma muninga te. Wana ekomi makamususu. Mais quand makambo ya tous les jours yo mwana na ye amelaka bangi, mwana na ye akendaka kuna na bare abina kabina kuna na babare. Eza makambo ba jeune. Qu'est-ce que eloko ni kamusa kabino na kati wana? Elo nezo kamusa bino na kati wana. Eza makambo ba jeune. Eza makambo te ya délivrance. Délivrance nini? Délivrance nini? Tango yemo ka kosilisa makambo ya boati, tango yemo ka kosilisa loyenge wana akoya kofana na ndaku, akoluka ba responsabilité muso bano sa makambo mususu. Faut pas forcer les gens kolongola bango na ba étape ya vie kolinga forcer bango ba responsabilité oyo eza na sens moko te na air wana tangu mwana na kozala na kati ya ndako libala parce que mingi bolinga boko se bango ke bakende boati te bakisala boye te parce que bolingo boko se boko no fansa mwana mabala soit disant parce que libala nde esika kopesa biso honneur mais na mabala ngobe bozoko no fansa bana na ezoko simba te parce que bazana kati ya mabala mutu na bango za libanda kuna bazoko linga ko kende ko have fun. Yango mona ba mama congolaise bakomi ba mama mikolo me bazana ba comportement bana mike. So kazana kata fête donc aza ko sala ba vidéo na kata ba fête. Mama biso yeyo kaka boye pourquoi parce que bokende ko pese ba responsabilité akala ya mikolo abosa ni siko ki akomi mama ya bana aza mama responsable et toi koma ko kende mikolo so ba fête kaka boye. Makamse mona basser na so ba congolaise ba osala nga bia mawe alekaki asotaki étape nde ya vie. Mais siko moyen ko faire comprendre makambo wana ezalité pourquoi parce que yebi ki azoko vivre vie nae. Alors que yebi te ke oui ozo vivre vie na yo mais étape wana ozoko vivre siko ba makambo ozo sala na ba âge na yo wana ça devient un peu et comme ko bangi ça parce que c'est comme si ozo mona muto ba 50 ans azako se comporter lokola muto a 22 ans. Ça fait peur. Au mona ba comportement wana. E bangi saka. Oui. E bangi saka. Mama ya mukolo akomi ko se comporter papa ya mukolo akomi ko zongela sul ba mbia bana mike. Oui. Ya oto mona ba papa mingi corona nde ko fansa bino na bandako. Corona nde ko fansa bino na bandako parce que mona ba papa mingi balingo sika subu atete. Ngaba petite cousine ngaba bainga ngai ermoko. Babi nga dama sawa tozalaki na boîte boye tokuti papa fulani kuna lisusu. Papa ngoso akomi ko senga biso asombela biso babier. Siko vous imaginez ce que papa wana ngai nakutaka ye na bar. Nakutaka ye na bar, na longwa bar, na tika ye kuna nzoka nde atika la ti lelo azaka kuna na bar. Bale kuna nga mike ba ye lisusu ba ye kokuta ye lisusu na babar. Mambo asoni. Neti nga lelo boy. Nakende lisusu bar lisusu aloki ba cousine nga ba 20 et quelque ba okende bar. Siko ngana kende bar wana nakuta pe ba cousine nga pe tozali lisusu kaka na bar wana lisusu. Sima, lobby skota ba cousine nga ba manquer nga respect, non ba ke bana na bazaka na respecter mais elles ne peuvent pas me respecter pourquoi parce que ngai na bango tokena ko shake masoko budi na kati ya bar moko toza ko shake budi parce que tango ba otia nzembo ya reggae ngape lokwa na linga mabina na olinga na bina wana na shake budi skota na o shake budi tata moko ozala fandi wana tango azomona na o shake budi yepa olinga candidat wana to bine tata na ye to bandiko shake budi sikoyo moi cousine ngai aza wana ya jeune yepa za ko shake budi ngape na za ko shake budi koto siko mongoli na kopesa cousine ngai na conseil na kopesa conseil te parce que ngana ye to sala ka makambo ndenge moko na kopesa conseil ndenge
okopesa ye conseil te. Et voilà pourquoi est-ce que ba conseil ba mususu pe na ba communauté tokoka opesa ba jeune conseil te. Ba jeune ba yoka ba conseil te. Ba koyoka conseil uti pa ya nani? Parce que yo na yeso yibokenda kobeta ba le place moko. Yo papa ya mukolo, ya papa ya mukolo ti lelo obundelaka na ba jeune bozo ko bundela basi ya ba jeune. Yo tonto ya mukolo pardon, ya quartier. Oza déjà na ba 50 ans, ba 50 ans et tout, toza na ba jeune garçon ba ye na ba communauté boye, ya ba 30, ba 29 et tout. Jeune garçon wana akenda koluka jeune fille moko boye. Alors que yo tonto ya mukolo yo po moko yaka ko squeeze wana. Siko jeune garçon wana yebisa ngai. Mukolo nini o respecter yo. Excusez-moi. Jeune garçon wana mukolo ni o respecter yo. A o respecter yo te. Parce que boza bino nyonso ndenge moko na kata poto moko. Yango so mona pe ba jeune baza ko respecter biso te. Oui. Biso bata mikolo boso nyo kende ko enjoy, okende ko bina par exemple, okende ko enjoy parce que balobite ke peo soko za mokolo okiko kende ko bina te, kende ko enjoy te, non? Mo pe to bima kana biso. Mais biso tant tozo bima to bima bata ba âge na biso et puis tozo kende ko luka penda très loin na esika to ebike groupe ya bana o ba yebi biso ya mike wana ba ozala kuna te. Parce que toko kende bar moko te na banana mike. Non? Nous allons aller quelque part d'autre. Là où, si on va aller là-bas, il faut to enjoy, to bina, to sala nini. Banana mike oto pesa ba conseil na quartier wana. Il faut pas ba mona biso na ba eta wana. Parce que wana nde manque à respect bandaka wana. Oui, c'est comme ça. Ba jeune fille wana baba ndoko mona bino le susu kaka le susu na ba mes chers amis, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nga pena na sepelaka na salelaka tananga, na salelaka pena tanangai. Lorsque j'avais dans mes 22 ans, 23 ans, 24 ans, maman, nazaki ko bima tozo kende bar to ko bina donc to ko bina ti makolo sali biso pasi tango ya ko lala le lendemain photo me la talanol po makolo zo sa te ma pasi poto linga ki jamais ko longwa na piste. Oui, to bina ki tellement. Na ba mususu mo tozo bima wana na boîte wana kaka na tongo eza ko tana wana bano bozo bima babara kale bando kanga ba 5 heures a on a d'ici. Bozo bima na bar wana 7 heures du matin faut que musala. Donc ozo comme musala je me souviens quand na beta batumi moi les solo. Je me souviens lorsque j'étais jeune, na ba 23 ans boy. Tant biso to bima bar boy. Donc tongo ezo tana ba train déjà bandi koleka. Ba tout déjà misala bandi e bandi. Ba to ke misala. Ngape wana ero wana zaki waitress, na zaki serveuse na restaurant. Ngape fona bana musala na 7 heures du matin. Donc maman ça nga to bima bar boy déjà na zaki déjà na uniforme na kata motuka, na za kolata na uniforme na ni ba okinotika ngambala moko na musala. Na okoma wana ya pongi sikoyo, makolo pasi ona bina ki butu mobimba dance. Na okoma wana sikoyo nani customer ndeba benga kamo banani. Client zo senga nga toast na za ko ele pancake. On a client benga binanga oh, je pense qu'il y a confusion ici na kati na senga ki toast. Nabi oh, OK, na kele soso kuna pongi na uti bar ko bina kuna na bini tellement na lembi. Bandeko. Botika jeunesse, asala ki jeunesse na ye. Botika jeunesse, asala ki jeunesse na ye. Il y a temps pour tout. Ba jeune lelo na komi komona bango de mona ki na mona ilobi pe vidéo moko boya église. Église moko ba laksi jeune moko mutu moko filmer jeune moko na sima. Ba hobi na nzembo ba yimba musique ya nzambe kuna jeune azako kata kachu na sima. Azako kata musique azako bina dance. Ngabi la pauvre. Regarde cette fille, elle doit avoir 22 ans. Na ba âge oyo azana posa ya kokende ko luka esika konde ko bina ko se défouler. Akende ko sala bar, boîte. Azana besoin ya boîte, akende kuna bina a enjoy. Ba yena église awa ba forcer yaka église binela mabina ya lola binela nzambe. Zo ane yena kata babul na yona bazo bita musique mususu yaza ko bina maka mususu. Botika jeunesse. Lorsqu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin que tous ala wana topesa bango matea, topesa bango ba conseil, pas pour leur juger, pas pour nako mal orienter bango, ko isa ngo non, tika makambo wana, tika babar, tika kodete, Tika kodete. Excusez-moi.
tika ko date zala na mobali moko zala sérieux zala nini zala boye non baza na besoin ya makambo wana nyonso te baza na besoin ya guidance opesa bango ka ligne de conduite soko osali boye ozosala boye sala yango boye zala ekenge fais ceci fais cela fais ceci fais cela mpona ose retrouver te na kati ya problème oyo eza baconseil kaka opesi c'est apprendre aussi à laisser ce n'est pas aussi à forcer les gens soki akei kuna atuti mur ayebi ke akoki kozongela yo opesa ye lisusu conseil mosusu mais biso tozala so opesi déjà motu conseil une fois surtout bajeune opesi jeune conseil une fois napesa yo déjà conseil yo moko okei kuna na motu makasi na yo otutani kuna etali ngai te etu non ce n'est pas parce que opesi ye conseil ça veut dire il faut asalela conseil wana non opesi ye conseil au moins aza na matière wana akokende mpe kosala vie na ye azwa pe expérience na ye soki atutani kuna akwei aye kosenga osu conseil pesa ye conseil mosusu non nalembi kopesa yo conseil non bapesaka nde bata mikolo conseil te bata mikolo mosusu akomi deja mokolo aza na vie na ye bato mosusu il faut arrêter mais bajeune na ba 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans wana bapetite sœur na bapetit frère yango banga bajeune mingi bazaka entouré nanga balelanga mabe po bayebi ke so ayo oluka conseil pas damasa nga na jijaka nanga bajeune te surtout so oza jeune na kojije yo te so oza na besoin ya conseil puis nayebi ke mingi bayaka koluka baconseil ya biso boye parce ke bayebi ke baparent na bango moye bapesa bango conseil wana eza te parce que parent na yo amisala mama mosanto mbala misato amisalaka ye ayebi makambo wana te baparent mosusu kutu basala bana bango bakraki babalanaka ntango babalaka bazalaka bavierge bango bayebaka mibali te bayebaka eloko te bazalaka bavierge toboyi te ya aussi des parents qui étaient vierges. Mais dis-toi aussi, si tu étais vierge lorsque tu étais mariée, conseil nini opesa mwana yo ya mwasi. Parce que mwana yo akobala peut-être vierge te. Peut-être mwana yo akobala na vierge te. Mwana peut-être akobala te vierge. Parce que toi tu as été peut-être mariée vierge. Bosikoyo, conseil nini okopesa batu oyo baza na problème ya ba dating. Aza ko date, mobali akosiye alongwe relationship ou fois kende kwantame relationship mususu. Conseil ni opesa parce que yo za obala na kana zaka vierge. Ça veut dire yo peno sana expérience pendate ya makambo ya bolingo ou bien makambo ya sexualité ou bien makambo ya ozana ngo pendate. Non, nasa ko diminuer batu babala ma vierge. En tout cas, saluta. Je vous respecte mes chères sœurs qui se sont mariées bozaki ba vierge. OK? Mais na lobby que aussi quelque part. Ce que so opesa jeune conseil pour na mahomba mibali. Et que yo obala na ka vierge. Conseil ni opesa jeune fille ya mahomba mibali tango yo obala na ka uzaka no vierge. Parce que yo ebi mahomba mibali te, oyebi ka mobali na wana kaka moko. Oyebi makambo mibali te, oyebi escroquerie mibali te, oyebi te ba mibali oyo ba mibali nini akoyela yo oyo eza lokuta, oyo eza ya solo. Ndenge nini ko détecter mobali ya lokuta, mobali ya solo. Ndenge nini okoyeba ko négocier na kati ya ba relation na yo po yeba, c'est ça j'aimerais ça, je n'aimerais pas ça un jour et tout ça. Oyebi te pourquoi parce que yo tikala ka jamais yo tikala ozaka vierge. Otikala oyeba aka mobali moko. Oui. C'est un peu ça. Donc l'expérience aussi, expérience et pesaka sagesse et pesaka mayele. Botika batu bazana na expérience ya vie. Laissez les gens exploiter la vie pour bayeba kozala na expérience à partir de ces expériences là que nde bakozala na sagesse na savoir na wisdom e utakawana, sagesse e utakawana. Oui. OK? Nga te bele ba jija nga je m'en fous de vous. Masawa wana je me souviens il y a des gens qui me disent souvent Masawa change au bout ça tant bando de soukous mais oui tant bando de soukous na 23 ans 24 ans quand même aujourd'hui na plus il y a 40 ans toi aussi yo kanisi na ozala kaka Masawa to na zaka na 24 ans mais c'est toi qui es malade Masawa change siko ongai na 24 ans na manosani tu voulais qu'à 24 ans que je fasse quoi à 24 ans? Parce que yo balaki na 24 ans, au bandit déjà qu'on a la responsabilité à kobota na ba na 24 ans, ce n'est pas veut dire que mutunyoso, il fallait faire passer expérience wana. Non, pas nécessairement. Oui. Ah, masa obosa tant to bando kende soukous, bien sûr tant to bando ke soukous boîte, bien sûr. Oui. Na kola nde kolobate ke na changea, na kola, j'ai grandi. J'ai passé ces temps-là, j'ai fait mon temps, j'ai passé mes expériences, c'est fini cette étape pour moi, c'est fini. Bosko nga lokola na kola na tika sikoyo soukous
na koma ko se charger na makambo ya Congo. Et c'est pourquoi moninga na koma ko se charger na makambo ya Congo, parce que maintenant sikoyo naza focus na makambo mususu ya vie. So boke wana Washington awa okokuta tala ba jeune ata ba jeune ya ba mindele. Ba osela ki jeunesse na bango, ba osela ki jeunesse ba bare tonda ka ba boîte suka. Baza kokota boîte moko mona mutu moko akota ka boîte 5 boîtes par jour ye moko. Akoti. Est-ce que va beta ka reggae, est-ce que va beta ka nini? Donc azokota nyonso. Mais oui, ezata na ye. Mukolopia aussi les sabongo ake siko azui étape mususu ya vie. Azui étape ya libala, ake afani na libala bandi ko bo kolabana, akoti na kati ya relationship, afani na kati ya relationship na ye, bakomi ko adopter maka mususu ya kosala, to bando kende cinéma, to bando sala boye, nous allons nous impliquer dans les histoires qui concernent maintenant le bien-être de la communauté, le bien-être de la société. Oui, vie ezalaka bongo. Bilo bonge tos biso to sani. Na ba 22 ans wana to bando ko se soucier mambo ya société. Non, lokuta. Mutu moko te, c'est rare, penza zali rare, étoile rare. Au moins, on a 22 ans, penza boyo, fandeli makambia ba société. Non. Préoccupation na bango za wana te. Préoccupation na zali feti, barbecue, kende ko sala makambo wana. Mikolo nde basokipaka siko na makambo wana s'assurer que tant jeunesse wana ko uta wana silisi ja makambo wana nyonso, bakoya siko ko zwa relève ya makambo biso toza ko sala. Oui? C'est comme ça. Ndenge wana nde zalaka tozala te bolingi bo faire batu ba sauter étape ya vie ule basala ki jeunesse bolingi bo pesa mo ba responsabilité belé mais ce que tant ba okoma batu mikolo bakomi kozonga bakende ko bundelaka babar na bana mike moi ba papa ba komi déjà ba mikolo ba sauter ça ki bango étape balongoli bango na étape ya bu jeunesse tant que fallait bakende babar ba sauter se bango ba kioti bango na ba mabala na makambo ba responsabilité belé si vous avez un maman Nicole, 40, 50 ans, vous pouvez réfléchir, vous avez besoin de babar. Vous avez réfléchir, vous avez besoin de l'espace, de babar, de gêne. Ça n'a pas de sens. Alors que vous avez âge, vous avez 40 ans, 50 ans, vous avez des il faut que vous de la école, le bien-être de la société. Vous avez besoin de la paix, vous avez bien-être. Tout ça, il faut que vous la mamamboka, il faut que vous la justice sociale, il faut que vous la boy, il faut que vous la maramba communauté. Maramba communauté, il faut que vous gérer communauté boy. Oui, c'est comme ça. Oh. Bon étape pas moko avant ya muninga non parents o nyonso bozana ba jeune garçon oyo bozali ko struggle na ba jeune garçon peut-être baza ko mela ba weed ça veut dire ba mela ba shimboke ba makaya ya weed diamba. OK mes chers amis ezana ngoma ngombe sonité. OK so zana jeune aza komela makaya ezali expérience bana nyonso abazalaka. Vous savez d'abord na ba école ya poto ba parents o boyebite, je vais vous dire parce que vous faites semblant de rien savoir parce que vous fandika ka l'église bozo kan sanzambe ako boko ela bino bana boyebike na ba école mingi surtout ba école secondaire bien ba middle school. Vous savez bana na biso ya ba congolais tant ba kinda kuna ba école na ils sont exposés à d'autres enfants. Vous savez parce que za société awa ba okuta na bana mususu. Boya ke bana na mutu na famille ya uti, famille zali structurée na ndenge mususu. Il y a des enfants qui viennent de familles, est-ce que famille wana baza ba drogue dealer. Papa na maman ba onso bateka ka drogue. Ba komi ko utiliser na bana mike ya bango ya mibali ba teka ka déjà ba drogue na école. Vous savez lorsque ces enfants là oya ba parents ba drogue dealer ba salaka. Parents na ya ko pesa e drogue. Aya na ngone école. Pas pour vendre. Aya ko kabela ba masa ne ba lia ba meka ofele. Tango aussi o meki ofele ndenge wana akabeli yo 2 ou 3 fois ofele. Okomi hooked up. Ça veut dire o s'attacher. Tango s'attacher ça veut dire que okokoma siko ko luka yango siko ya kosomba. C'est comme ça que les drogues s'installent dans les milliers de jeunes, surtout dans ba école. Ba ela ka bango na yango ya ofele ya okabela yo. Hey man, come on, I show you something. Amemi na coin. Tala eloko yo. You know it's mine, but you know, have it. Akabeli wana yopo OK anameka o meki 2 fois 3 fois mais ce que bino apara congolais est-ce que boyebi makambo wana nyosole kaka bongo na ba école ndenge le kaka kuna boyebi te ofandi kaka bona ndako zo sambela nzambe o nzambe salisa bana na ngai bale biloko na ba drogue wana ba mona yango te baleka ba eleka bango kaka boye to et tout. Non, il faut savoir comment toutes ces histoires se passent. Po ba ndenge nyoko guider moi na oyebi ça déjà vous savez que look out.
Makamango bandaka boye, soki muninga na ebisi yo boye, ayeli yo eloko boye, a présenter yo boye, parce que azolingo meka, soko meki déjà, okomi déjà attaché, komi hooked up, na ba drogue wana, ok, leleli wana libela, tu vois, donc fais attention. Mais yo siko yo, mwana na yebi eloko wana te, oyebi te. Mokomo ba obengeka na école, zwa meka, azu ya meki. Po mututa ya tika la ko ebiseke makamango elekaka ndenge wana. Azu ya meki, ale akomi hooked up, akomi nisiko ya koduka siko ya kosomba. Ok? Les parents congolais, parlez à vos enfants. Rien n'est tabou. Kozala moboti elin kolobate que il faut kaka o s'assurer que ndaku ezali payé et que bana bazana place ya kofanda et que nous avons toujours à manger, le minerval est payé et tout ça. Non. Cause la parents, ça inclut toutes ces histoires. Drogue. Et surtout les sujets que vous n'aimez pas discuter, là, vous faites tabou pour aller se cacher derrière les églises avec ces genres de sujets. Drogue. What do you know about drug? Oyebi nini à propos des drogues? Est-ce que c'est comme ma drogue? To fanda total week-end des aliboye famille on souhaite la film. Tia ba documentaire za kolobela makamba drogue. Bah conséquence ya drogue, comment ça se passe? Fana na bana na yo botala makambo wana. S'il y a des questions à te demander, ils vont te demander nini qu'est-ce que tu penses? Discutons un peu sur ça. Qu'est-ce que vous pensez et tout et tout? Bah conséquence ya drogue na cerveau. Lorsque tu commences déjà bah drogue, cerveau na yo kozala détourné. Comment est-ce que la drogue est affectée à la cerveau? Comment est-ce qu'elle est affectée à la santé? Comment est-ce qu'elle est affectée même vie na yo, par exemple na ba casier judiciaire? Tout ça, vous devez parler. Vous pensez que tout ça, ça va tomber d'ici, l'enfant va savoir seulement comment ça se passe? Non. So, il faut comment ça se passe. Et puis il va faire ce que ses amis lui disent. La sexualité, même chose. Les parents doivent être flexibles à parler de la sexualité à leurs enfants. Oh, bana poto, nini, bana bayo comme langa ba gay, bayo comme langa ba pédé. Mais pourquoi est-ce que les Congolais ont peur que bana ba comme ba gay ou ba pédé? Mais d'abord, il faut na sous tozongela le sous makambo ya homosexualité. Pourquoi? Parce que les parents congolais sont dans l'ignorance totale lorsqu'il s'agit des problèmes de sexualité. Vous êtes dans l'ignorance totale. Mes chers amis, lorsque vous vous mettez ici, oh non, et tout ça. Je vous demande ceci. Lorsque vous disiez que bana ya muninga bazaba pede, on a ningita ya ba pede, bana ba pede awa. Na lobi boye, nani yango choisira ka mwana ko ma pede? Qui choisit ça? Vous pensez ba parents onyo so babota ki bana na bango na mutu na bango tang ba zo sala calcul ya bota bango babike bon ngai na lingi ko bota mwana ya pede na lingi na bota boye. Non. Les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Faisons des études. Nous ne restons pas dans l'ignorance. Faisons des études de savoir qu'est-ce qui se passe na place ko banda ko jijaka bato mi kolonyonso. Yo siko tango yo bandi ko juger bana baninga baza ba pede. Yo siko so mwana akomi pede. Ou bien mwana aza pede. Na lebite ya akomi pede. So yo mwana aza pede. Moi quel jour ton enfant viendra te dire que maman ou bien papa naza mutu boy ou bien nazali mutu boy. Cet enfant ne viendra jamais te dire. Cet enfant, soka monike aza rejeté par famille nae, a okene ko sala suicide ou bien soka monike azali rejeté par bandeko nae, akolobela kango le susute afandi nye et tout. Donc mais les amis. Yo soki mwana nae azali pede, yo oboya ye. Soki mwana nae azali pede, yo oboya ye. Ça c'est une question que je demande aux parents. Si ton enfant est pédé, yo oboya mwana nae yo. Mais pourquoi vous aimez juger? Vous êtes en train de faire des enfants. Vous êtes des parents vous-même. Vous faites des enfants. Vous avez des enfants. Mais tous les jours, ko jijaka baninga, ko jijaka bana baninga. Ne jugez point les amis. Dieu même nous vous a dit, ne jugez point. Vous qui sont surtout dans les églises, ne jugez point. Nzambe atinda kibino awa teboya ko jijaka baninga.
Mais soi-disant PD, ce sont aussi les êtres humains que Dieu a créés. Vous pensez qui a créé les PD? Hein? Ce sont les êtres humains que Dieu a créés. Donc, vous pensez que c'est vrai ça? Dieu est là, il ne voit pas que les PD, ils sont là, ils existent, ils vivent leur vie. Dieu ne les voit pas, vous pensez que Dieu ne les voit pas? Yo nde nani pona oya ko critiquer ou bien ko juger créature ya Nzambe. Vous êtes qui sur cette terre? Vous voyez là où c'est là où votre spiritualité parfois, ça ne va pas avec ce que vous dites et ce que vous croyez. On ne peut pas croire à quelque chose et faire son contraire. On ne peut pas prétendre à croire à quelque chose et faire son contraire. Dieu a dit lorsqu'il a fait sa création, il a regardé et il a dit tout était bon. N'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui le dites avec la Bible. Aujourd'hui c'est dimanche. N'est-ce pas na kati ya Bible na bino balobi que lorsque Dieu a créé, il a regardé, il a vu que tout était bon. Bon, lorsqu'il a vu, il a créé, il a vu que tout était bon. Si ko yonde nani oya ko banda ko critiquer créature ya Nzambe. That's a God creature. Quand vous allez critiquer créature ya Nzambe, ça veut dire que tu ne crois même pas au Dieu là, donc toi tu crois. Ça devient la contradiction, mes chers amis. Nous devons respecter. Si vous dites que vous êtes des croyants, vous devez respecter ce que vous croyez. Vous devez commencer à respecter. Et puis, Dieu n'a jamais demandé quelqu'un à na monde oyo, à comme juge naye pour y azawate. Dieu n'a pas mis les juges ici sur cette terre. Nzambe ayaki te bandiko ponaka bien fulani juge la kanga batu yo kangela nga batu wana kangela nga batu awa. Non. Nzambe ataki mutu te awa na se aya ko sala musala wana. Non. Soyons sérieux. Et ça dimanche. Dans les jours à venir, nakoya susuto lobela sujet oyo. Pourquoi? Parce que biso na kati ya ba communauté oyo, nous devons ouvrir notre façon de voir les choses. Nous devons ouvrir notre façon de voir les choses. Les autres et d'autres mondes évoluent. Biso tolingi ko évoluer parce que tolingi ko kanga makaka na babiloko moko boye oyo ezali ko faire biso insécurité na biso moko. Vous voyez, lorsqu'on est insécure, bon moni mutu azali na insécurité. Mutu so azana insécurité, moi si surtout azana insécurité, amona ka moi sinyo so komi danger pona ye. Obandi ko critiquer baninga basi ye koto azalaka boyete bandi ko finga. Ça c'est l'insécurité. Lorsque nous sommes dans l'insécurité, biso mo na kata insécurité na biso to ebite ya nini, to bandi ko critiquer batu nyonso ya mokili. Pour vouloir se faire des bandimi na ba église ou bien se faire populaire, nous allons critiquer même les êtres humains que Dieu a créés. Nous allons commencer à les critiquer. Alors que tozali ko prétendre ko critique ko ça là livre oyo Nzambe a atikela kibiso soi-disant Bible et la Bible est claire. Ne jugez point. Lorsque Dieu a créé, il a vu que tout était bon. Nga masande na lobi yango nga ite. Donc nga nazana droit ya ko critiquer ata eloko moko te oyo je crois que ezali création ya Nzambe. N'est-ce pas? Nazana droit ta moko te. Nga religieuse, mais dans ma spiritualité, je sais que je ne peux pas critiquer eloko o ezalaki création ya Nzambe. Oyo nga na créa ki te eloko te, nga na ko critiquer yango te. Oui, je suis seulement là pour contempler et apprécier la créature de Dieu. Oui, oyo nyonso Nzambe a créa ki il faut na contempler yango, na apprécier yango. Oui, naza awate pona juger oyo Nzambe a créa ki. Oui. C'est ça la religion, et la différence entre les gens qui sont religieux et les gens qui sont spirituels. Nous qui sommes spirituels, là, nous apprécions la création et la nature. Oui, nous apprécions tout le monde. Soki Nzambe asalaki yo moindo, soki asalaki yo pembe, soki asalaki yo albinos, soki asalaki yo mwindu lokola soudanais, soki asalaki yo yasuki ya boye, soki asalaki yo mondele, soki asalaki yo toko apprécier parce que ozali création. C'est ça être en harmonie avec Dieu. C'est ça être en harmonie avec Dieu. On n'est pas dans l'harmonie avec Dieu, on se lance dans les aventures des églises, koyembaka alléluia, mais tu n'aimes même pas ce que Dieu a créé. Tu n'aimes pas ça.
Mais tu n'es pas en harmonie avec la création, tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Si tu n'es pas en harmonie avec la création, tu n'es pas en harmonie avec Dieu parce que tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il a créé là, ce n'est pas bon. Si yonde nani pour corriger création en Zambé, tu es qui pour faire ça? Regardez là où vous voulez vous faire des dieux sur cette terre. Vous voulez vous transmettre aux petits dieux sur cette terre. Vouloir à chercher à corriger la création des dieux. Mais le roi vous a rappelé makasi awa. Non, 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 non. Makambwane za makambo Satan. Tandis que yemo kutu nzambe, yemutu soi-disant créé Satan. Atikala ko boma Satan te. Nzambe pe atikala pe ko pesa biso instruction moko te o na Satan échappa kinga we bo landa ye kuna bobo melanga ye. Nzambe nulle part Dieu nous a donné même ce travail là to ya ko lukele Satan to boma ye. Biso na ba église on est comment ko ba fimbo tozo ko nyata Satan tozo nyata Satan. Où est-ce que Dieu nous a donné cette responsabilité dans la Bible pour nous dire que Satan a échappé ici. Aya kuna na se. Et si ka beaucoup tie kuna na se bo kangelanga ye bobo maye. Place nini nzambe atikala ko biso bongo. Et si ka mon côté si Dieu lui-même a accepté de vivre avec Satan, bisonde banani to banda kosala ka ba jugement ya bato na mokili. Mes chers amis, cette terre-là, elle est seulement une terre. Nous sommes ici pour vivre ensemble. Oya lingite nenge nini nzambe a créé ki awa akende kosala mokili na ye moko. C'est simple que ça. Tozana Jupiter, tozana Mars, tozana ba planète ebele na no ezakuna bazako luka. Nous sommes ici pour vivre ensemble, avec les animaux, avec la nature, avec l'eau, avec tout en harmonie, avec les uns les autres. Nous sommes ici pour vivre en harmonie. Ce qui ozoko kalsus ko vivre en harmonie na création ya nzambe, ça veut dire tu es un problème. C'est toi qui dois maintenant chercher là où tu dois aller vivre maintenant, là où tu vas faire tes lois à toi-même. Mokili o ya yomoko o yo créaki. Mais na mokili o ya se otoyebi ke biso nyo sonde toyi kokoku tango et nous sommes obligés à vivre en harmonie avec la création et la création de Dieu. C'est tout, c'est tout. Yo to mandi kotala moninga bobio ya zali boye, ya zali boye, ya zali boye, ya zali boye. Yonde nani parce que nzambe tango ya créaki, nzambe ayeba kiteke ya za créer wana eloko eza mabe. Lorsque Dieu est en train de créer ces créatures, donc il y a nzambe ayeba kiteke eloko wana ezaka mabe. Yonde moto ya mokili oyo moko za même création nzambe yondo ngo ya kopesa nzambe correction. Nzambe tala likambo salaki, tala likambo yango yangoyo, tala makambo yango yangoyo. Toi tu es qui? Lorsque Dieu a créé, est-ce qu'il est venu négocier avec toi? Il t'a négocié, on t'avait invité sur la table de négociation. Tu n'étais pas invité sur la table de négociation. Et bon yonde nani lelo bandasiko kopesa nzambe matea. Nzambe tala batango kereya kibiso bangoyo. Tala makambo yango nde yangoyo. Nzambe wana ezali fornication. Nzambe wana ezali abomination. Donc lui, votre Dieu là, lui il voit pas. Il voit pas ce qui se passe ici sur cette terre. Lui il ne voit pas. Atiaki au police. Police awanase. Police. Funda batu pas nzambe. Mes chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et un petit moutoumou atindelenga ina sexabino vana longwa. Eza moutoumou atindelenga message na kati ya inbox aza pasteur. Ma soeur, il y a même 2 jours, même pas 2 jours. Nazo sexa zoro, na zoro yako ta makambwa pasteur wa utuko kumelanga tozo seka. Alobi nanga, ma soeur, rappelle-moi, Dieu m'a donné un message pour toi. Ngape na bisenga abina yebisa nzambe na yo wana na tie misapi na masoko. Pasteur mwana ki minda mi pelele. Azonga isusu te na inbox. Na lasie moka moni diable. Lokwa bango balonga ozo matunyo so ba diable. Moi je ne peux pas donner à quelqu'un ce pouvoir de penser qu'il va me faire croire moi que pour nzambe ape sanga me aye asolola nanga, il faut passer à partir ya yo. Non. Non. Dieu nous parle dans beaucoup de façons. Nzambe sola kana biso na façon ebele. Par exemple na koyo ka peut-être émission na ki mama Nadia lelo. Mama Nadia ofera mbote ebele. Na landa ki émission na bino na koma ikutu na émission na bino ngabi émission na bino edeki na église. C'est comme ça on regarde cette personne a fait ceci. Eza message nzambe apesio. Mutu wana lobi bongo boy eza message nzambe apesio. Obima ki boy mutu asali accident wana na balabala, mutu kepeli eza message ndaza opesa yo. Mais mutu ko bisanga te ke obenga na téléphone parce que tu t'appelles pasteur et que nzambe apesa ki yo message opesa nga mais mon frère.
Là, on doit être sérieux quand même. Nga moko na fandi nzambe ninga créa ki ngai donc ayebite ke ngai nazali awa akopesa nga message na nga moko te. Il faut aller à partir na yo pour yo pesa nga message. Non, je ne pense pas que c'est Dieu là opère comme ça. Je pense que Dieu aza capable de kosola na biso mutu na ba façon na ye. Akosola na nga ba façon ebele na ba façon akotia batu na nzela na nga balobi basali eloko bi expérience moko ya vie na bango eteinga quelque chose. C'est comme ça que Dieu nous parle. Yo na benga yo opesa nga makambo Dieu ayebisi yo po na nga. Non. Na yebisa nga bine yebisa nzambe na wana pesa ki message wana na tie misapi na masoko. Mes chers amis, je vous aime beaucoup. To guider bana na biso ba jeunesse, bo guider jeunesse, bo tika ko juger ka ba jeune, OK? To tika ko juger ba jeune, to pesa bango vyombo vya kazi, ba vyombo vya kazi ça veut dire laissez les jeunes faire, mais seulement to zarawana pona ko guider bango, soki ba kwei, ba yebi ke ba kwei osenga biso conseil, soki ba komi quelque part baza coincé, ba yebi ke ba ko senga biso ba conseil. N'ayez pas peur de parler des histoires de drogue. La communauté n'aime pas parler des drogues. Communauté quand ça ka drogue ezakaka makambia bana ba américain, makambia bana ba ndibu. Non. Drogue ezapé na kata ba communauté na biso. Et si nous ne parlons pas de ça, nous avons plus de chances que bana biso lorsque nos enfants tombent dans ça, ils vont s'approfondir, bako s'approfondir. Mais ce qui déjà to sola makambia drogue et que bana ba yebi ko se préparer, ba yebi parce que ko ya na vie. Et elles seront exposées. Lorsque les jeunes vont dans les fêtes, vous pensez les jeunes vont faire quoi dans les fêtes? Donc, les jeunes vont décider de peut-être appartement ou bien de fête na baninga na bango. Vous pensez qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a du boisson qui vont se présenter, il y a du drogue qui peut se présenter. Mais ceux qui sont déjà, ils ne peuvent même pas venir te parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront exposés, ils vont continuer. Et ça quoi na biso ba Congolo ba bi ke ba viola ki muninga na ba na poto na Belgique soki na Belgique. Lorsque vous avez des enfants jeunes, des garçons qui vont soi-disant ba ke ko luendako, ba ke ikuna week-end na ba massa na bango. Vous savez ce sont des garçons de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ils vont faire quoi? Ils vont aller avec leurs amis et tout. Ba okende ko lumela masanga ba lukabasi ba lala na bango. Donc vous n'êtes pas conscient de ça des parents? Vous pensez que vos enfants vont aller faire quoi? Ba okende ko beta golf. Bah, on à tennis. Bah, ok, ça la pêche. Arrêtez un peu ça. Bah, on à tennis, c'était. Lorsque 4-5 jeunes garçons, bah, yo kani ba kende ko louer appartement quelque part, bah, kende week-end, bah, kende sana makamuna bango. Vous pensez qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, komela masanga. Bah, oh, bah, ça na tendance ya koyana moi ba drogue, bah, influencer ba masar bango. Bah, koyana drogue. Bao bako benga ba fille ba ba ndenge nini oh ndenge nini ya kosala ba threesome tout ça ils vont appeler les filles mais yo moboti o prépara ki mwana na yo ava abimaka abana ko kosala ba expérience ya libanda ko préparer lorsque vous partez là-bas vous buvez bob là là-bas si mon côté parce que comme un viol vous devez dire ça à vos enfants. Lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont prendre une fille, bangonyo so ba leki fille wana tanga wala muka se retrouver que nazaki nakati ya masanga akeko funda bango et comme oh non bazalaki ba jeune non ce n'est pas parce que moi nazali jeune azana droit ya kende ko sala ba acte sexuel ezana ba tendance ya ba viol ba garçon 5 ba leka mutu moko. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi parce que vous tant que les parents, vous n'amenez pas ce genre de conversation à la maison. Ce sont des conversations tabous. On n'en parle pas. Parce que papa et maman, balingi ko pas ko faire moi na croire que si on parle de ça, bana ba ko tuna biso ba question e ko zonga ke biso donc ba ko ekolakisa ke biso pe to sala kango. Eza ko mama moko ya muswahili mkomsusu asa osola bazaja mama mikolo ko le kabiso. Toza osola makambo ya ba sexe. Na ba masa nanga to fandi boto osola ba makambo ba sexualité. Ezaki na baby shower ba feto basala ka mwasi bridal shower ba feto basala ka mwasi soko yazoke ndeko bala basala ka bridal shower et tout. Donc on avait invité beaucoup de femmes. Il y avait notre génération et il y avait des générations de ya ba maman. Ba maman na tango ba yewana soko biso soko tanto sola ba masolo na po muninga na biso ndeko bala. Il faut to sola masolo nyonso. To sola masolo ya mibali, masolo to ba ventir to salaka, tout ça entre nous les femmes. Nous sommes en train de parler toujours sur la marambia sexualité, marambia mbetu, marambia pinas. Yoka ba mama wana bakangi matoi, ba mama bakangi matoi.
oh bano yo makambo wana bozoyebeli yango wapi biso tobi makambo wana toyebeli yango wapi tobi bamama te tolingi koyoka masolo wana te tolingi koyoka masolo wana te tobi bino siko bolingi koyoka masolo wana te bokanisi boye kosala nini awa oyo ezali bridal shower azokenda kata libala ondosa makambo wana efo ayeba tobi siko bino conseil nini boopesa ye awa conseil moko bakopesa eza te parce que bango nyonso babalaka na mo bazalaka bavierge bakotaka na libala mobali moko bayebaka pinas moko bayebaka peni moko bakota libala mobali moko bayebaka ka aventure ya mobali moko donc aza na expérience mosusu te ya kopesa wana siko biso bata ya bamasolo ebele ntango tobandi kolobalobaka wana tozosala bamasolo topesa moninga na biso bamasolo ya tusata bamama na baza choke bamama na bazaki choke botika koloba boye eza bien te bamasolo wana et tout tout ça vous voyez maintenant wana nde normalement tendance ya bamaison congolaise nakata bamaison congolaise des mamans et des papas qui prétendent ne pas savoir la vie sexuelle, qui prétendent ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dehors là-bas. Donc, yebi na bango, mais préférez kangamato et parce que ça sonne tellement mal, soi-disant. Ça sonne tellement mal. Et lorsque vous pensez que ça sonne mal, vous pensez que vos enfants vont avoir ces informations où? Ils vont avoir ça où? Ils vont avoir ça nulle part. C'est un peu ça, bandekoba bolingo. Ok? Donc, laissez la jeunesse basala ba expérience na bango. So na ba mater kotu na biso, nous devons toujours les ouvrir les portes et les accepter. Baya kotu na biso mituna. Mais ce n'est pas veut dire que parce que jeune na yo azana kati ya ba makambo ya makaya, azana kama makambo ba bar sikoyo, cela n'est pas nécessairement veut dire que akozala irresponsable. Pas du tout. Aza peut-être na kati ya âge ya foolishness, na kati ya âge wana ya buzoba, ya ba jeune, ya bomwana, comme la likaya lelo ni kolobate ke lobi ya okoma délinquant. Pas du tout, pas nécessairement. Comme la weed na bapoto ekoma nango normal, comme la weed. Nazo ko encourager yango te, mais tant que ba parents bomi kosi bolobi ke aza ko encourager mais ça se passe. Mais ça se passe na se ba mesa na biso. Biso ba parents de toningi ko sala ngote lokola ezalaka normal. Et comment nango normal et pas ba jeune na biso. Eza nango normal na kata ba société o. Oui, eza normal. Et soki bino bozo continuer ko sala yango makambo wana lokola tabou, yango ezali ko yela biso ba problème. Parce que vous faites tout tabou, makambo nyonso ko bomba, parce que tango aza ko mela weed, aza ko bomba, lobi ya okende cocaïne, aza ko bomba, lobi ya ko mena vrai drogué aza ko bomba. Mais soki eza makambo esolo manga pa na bino normal. Tango kaka bandi weed wana, a partir de weed wana so bandi ko luka ndenge na oyo bandenge ni ya ko récupérer, ndenge nini ya ko guider. Ce n'est-ce pas? C'est comme ça. Ata mwana zoko mela ba weed, ata mwana zoko kende bar, mais il faut seulement continuer ko rappeler que oui, ozana kati ya jeunesse na yo, mais il faut pas oublier ce qui est important. Ce qui est important c'est quoi? Du travail, classer, continuer classer, continuer musala, continuer ko se former pour lobby okoma moto. Oui. Mais ngolo bateke okupe ça y est, jeunesse na ye pour soi-disant non. Les jeunes doivent vivre. Ba jeunes beau vivre. Vivez vos vies. Soki biso ba masawa boy tokoma na sagesse, tokoma na connaissance, tokoma calme boye, c'est parce que nous avons eu le temps de vivre nos vies. To vivre ba vie na biso ba expérience, nous avons nos propres expériences. OK? Oui. C'est un peu ça. Bonne journée mes chers amis, bon dimanche à vous tous, je vous adore. Bye bye yo.